pour la Kofi na mama si tu différencier bango ba boss na mobali. Hein? C'est quoi ça? On le fait la boyo na ligelo. Batika pena différence na gelo. Batika pena makambo wana. Gelo batika. Mama na Kofi bazelo moko. Finalement, Kofi na mama si bazelo moko. Mama si na Kofi bazelo. S'il vous plaît. moi je trouve que il faut que les gens se calment, hein, parce que Kofi et Cindy, ils forment une même personne. Donc c'est comment je veux dire, c'est un duo. Ce n'est pas ça le dossier. Bino bozo linga bo baby sila makam bozo lo beza yango te. Parce que botala ki live ya bobet. Moi je veux Maman vive frère. Maman vive frère. Yozo mona ba commentaire bazo komelo na CTV. Hein? Donc en fait yo ozo mona que to comprendre ezali sujet ezali wana te eza makambo en fait mama si na ko film de baza mutu moko vive calme-toi s'il te plaît ma sœur yo yebinga nonde to solo lara en dehors il y a live bino bozo yokota maloba abo mutu ya atie oya maloba na moni bino na commentaire bobete hein na moni mutu moko te o atiko loba kuna ke bozo kotele maka botika moi c'est pas d'autres na passe na moni mutu moko et bongo maman so vivre frère so yo travailler malamu bango ba lobi na bango Gana okiti sabino soki botika ngala loba te na okiti sabino parce que o eza honneur na ngai vive naturel pardon maman pardon yokanga ingana zana benza éprouvé na uto kufela cousin nanga propre kufa ilobi na matika oyokanga nano pona loba ndenge na lobaka makambo mosusu ezaka makambo ya kosia kosalela ngo na panel te makambo mosusu yo oza na numero ya soki ya Bobet ntango Bobet a démarré yo koki kobenga ye mpe na numero na ye odémarré parce que yo koya okoexplike na yo likambo eza bien me nde bato bakozwela yango nde mosusu omoni mama nalobaka makambo mosusu oyo eza ya biso makambo mosusu oyo nazoyoka awa soki Kofi soki Cindy Love te mwana eza kutu na sens te biso tolingaka Cindy mpo Cindy aza mwasi ya Kofi mpo Cindy ayembaka tosepelaka na banzembo na ye avant akoma mwasi ya Kofi mongongo na ye ezala kosepelisa biso me biso towuta na Kofi donc lokola towuta na Kofi toza oblige ya kolinga Cindy mpo tolingaka Kofi so tolingaka Kofi ya solo ya semblant te donc makambo mpo na ngai eza salite mama eza propre te vive nazalaki mutu na mata te na mati yokanga en tout cas nazo kosenga o pardon mingi soko oza na raison na yo luko garder kaka raison na yo okokoza na numéro ya Bobet parce que Bobet bomonana déjà na Kinshasa soki likambo osepeli nango te parce que bango mpe bazolobela kaka mopau benga Bobet loba na Bobet mama koyaka na makambo na panel te koyaka nango mpenza na panel te eza propre te avec beaucoup de respect avec 1000 pardons vive koyaka na makambo na panel te pardon pona Kofi po lingaka Kofi olingaka mama si to tertaka makambo en dehors ya panel na ngo koloba na makambo soki Cindy Love soki nini soko oza Cindy Love koya kotuta tolo te naza Cindy Love nga naza Cindy Love nga Kofi te biso nyonso toza batu moko tango biso to accepta to Cindy Love va ye to ndimbi ba Cindy Love ba ye parce que biso toza ba Kofi fil to yaki na to sali team mama si ba Cindy Love ba ye donc biso so toza ba tu moko toti ko kabwana ke na nga naza Cindy Love naza Kofi fil te nga naza soki Kofi fil na linga Cindy te en tout cas biloko wana demo na côté libino bo bimisango nan vraiment nga pona ngai bolukata sujet mususu boloba na émission sujet on eza nango propreté ozo solo la pena solo za mapambo 1000 respect 1000 pardon sujet eza propre ata mukete ya koya koloba ngo na panel merci maman toza na ba groupe likamsusu ezali ezosala biso pastor loba yango na groupe omoni toyaka na ba sujet ote na ba panel vive naturel eza kitoko te
ndenge bato bakonsideraka yo nde mama si akonsideraka yo mon papa ndenge azala na konsideraka yo c'est ça akonsideraka yo donc atika considération na yo ezalaka bongo kolinga te bato mo bayeba koteli yo nsima yo rotika place oyo ozali komolanda mpona bato wana bakoboyiko te nango akoboyiko te bobeta kokoya koloba ke kotala sur chaîne wana te bato mpe balandi to ye landri ndenge namoni na émission wana donc bozwa mpenza kimia bobima na kati ya makambo oyo biso na biso tozoya kosala badiscussion oyo apesa boye oyo aloba boye en tout cas eza propre te mama ngai nazali na mingi akoba te so na mati mpo nazalaki na se nazoyoka yango ezosala nga pasi ezosala nga soni mpe ezosala nga na mawa donc eloko ngai na ngai nalobaka yango wana nga mpe na ningai naloba bopesanga na parole na ningai naloba bongo mama aziza pardon naloba na mokie ata pardon mama aziza ozoloba nao nabi boye bandeko na nga namoni bino na commentaire epai ya Bobette na Landry te. C'est ça le problème. Namoni commentaire à moutouté. Oh, Nathalie commentaire, on peut continuer toujours kotala. Namoni moutou a contesté. Tout le monde a applaudi au kuna. Bravo. Oh, bravo. Bon, ça va bien. Bon, na boye. Mais réputation nanga. Réputation ba Cindy Love. Oh, baza ba fan na mamasi. Tous les Cindy Love baza confiette. Tous les Cindy Love baza confiette so boye bité. Façon koloba mutu so loga akana kanda aoki kolobe loko me boki toujours ko tolérer parce que kuna mutu na moni commentaire na binote et si ka mutu alobi ke loko bosali mabe pourquoi ko exposer batu pourquoi ko mentir aussi ba ngaba ba koselinga makambo na date Bobette afanda kosela makambo Bobette ma bloqué c'est bon na bobo oh bengi na privé te na bengi ndeni tiazo ba oh ma bengi na privé hypocrisie na kufungula nini faire vidéo siko na l'active non numéro Bobette et pas nga photo kutu ça n'existe plus mais na tindele ba message ekenda kate Bobette a bloqué nga kala depuis ba mettre nga na Bobette oswana te arrêtez naza mutu naza machine te na mutu so nga ka sali musale be fort na ye et la paix acclamer elle est mauvaise cette fille là Bobette mutu va acclamer nga s'il te plaît papa tika na nga na lobana nous pardon. Ce qui attend à acclamer, mais muto ya ko bafouenga te muto ya pe ko kosela nga makambo te. Bato bafandi ba kosa penza tout le monde a vu ça mais personne na lobi bien personne on a moni a nyati point on a commentaire pour leur dire que bo sali mabe pour leur dire que bo été pour leur dire que boza famille pour leur dire que benga la privé na monité mais pourquoi bato bangi biso to za bato TikTok to bato TikTok hein Docteur Lobawa pisiko mama arroba Sylvie na respectaka yo ndeko na mwana vive naturel ngai émission nyonso oyo Landry azali na kokotala ngo te ngai kuta émission na yo nde muto otindeli ngai mais nakoki kotala okaso na monika kelongi ya Landry lokola amakaka bato respect nakotala émission Landry azala na kati te nalingi na loba na mama nani Love Cindy. En tout cas, dans le lobby teke ba Cindy Love ba detestaka Kofi na moni okomi mama Sylvie na yebisi yo ke soko za Cindy Love ndezo detester Kofi. En tout cas, na lobby likambo yo komite so le na loba mambolo te na lobby likambo wana te na lobby teke et puis ngai nde naza nani Kofi Phil mwana chacho nazaka na tendance à séparation te nazaka nanga na tendance bazabo na mona batu nyonso bazaka batu moko nde tosanganaka boye nde tolobaka ndenge tokendeki ba concert wana batu musu mpe baye sima baye mpona mamasi yango bayaki concert wana me nga mpona nga nayaki mpona batu nyonso mpona Kofi mpona mamasi mpona quartier latin donc yango nazoloba makambo ba division wana en tout cas totika yango makambo kozwa ba parti pris totika yango mpona Bobette vive naturel ngai pona Bobette nayebi te so na loba nini parce que émission na yo muto tindeli ngango nazomona Bobette azolinga loba neti azoloba te mais nga azomona makambo oka salite aussi longtemps que komba Kofi eza na kati tozoya nango na ba panel nazomona ngo eza nango propre te boyebi likamba Kofi ezaka mokete likamba Kofi ezaka so eza ati na se basukisa yango na se te ife koma na z et puis ndenge bino bozoya kolobela ngo na ndenge bango basa ekoloba mabongo te
makambo ebele kobima déjà boyebi ba eko oyo ebimaka déjà donc mpo toboma moto wana mama nga na moni kokotika bobeti na soki Landry bakoboma chaîne na yo te baza mpe na eloko mo baolongola kati na yo te okoki mpe kobeta bango mpe kaka nde barepond les imbéciles par silence la bango baza na nini oyo lelo baoya koyebaka chaîne wana tokangi et puis likambo ezaka te boye kotraite mama po bazoloba au nom de bango te bazoloba au nom tala na oswana osima tikala nunga na se défendre parce que chaîne nanga okolamuka nga nayaki na nga kaka kopesa conseil mama napesi na nga kaka conseil mpo nazalaki na se namoni makambo oyo eza salite eza propre te surtout na panel omoni chaîne nanga mpe elamuki na ntongo eza te boyeba qui je suis oui boyeba qui je suis parce que moi je ne blague pas avec mes choses on a sala yango na amour nasatachaka na bilo nanga makasi nasala yango na amour na sacrifice ebele moto asutena nga na un plus ezala aziza ngai soki balalisi chaîne nanga parce que déjà basi batushaki chaîne nanga oya TikTok batushaki mpe emonani ke chaîne eza touché YouTube nanga loko bafungoli yango misu soki balalisi YouTube wana bomonanga mutakala boyebi nga te bomonanga je ne blague pas avec les choses sérieuses parce que chaîne kutu artiste munene lokwa kofirme de balalisa o bati yango misu ba vie wana eza wana na lia mbongo nango te ata soki na lie mpo na kolia pe eza ba effort nanga bakombo bato bango bazotanga na divagation na autorité nga nasakanaka na nga te nga nasakanaka na nga te nazala na camarade te ya matongi oyo nga na kobanga o devant internet mpona fungola monoko nazalaka na ye te nga nayoki pasi journal lelo nakoki kolia te après live wana ya kosalir ma personne je te sali et puis négligé rejeté na mensonge likolo nango bango bautilize kombo artiste batiango likolo avec certitude et puis basalaka bato kuna na bureau bautilize yango Bah en fait, maman au base. Aziz obande koloba mama loba. Oui maman Sylvie Maud, bonsoir. C'est moi, Sylvie.
eza Landry na Bobette mama Sylvie ezaka bango mibale wana. Maman Aziz, s'il te plaît. Sylvie, merci. Ma Sylvie, merci. Ma Sylvie, na leli pour na chaîne, na leli pour na chaîne, na leli pour na réputation, na ngafa.